Bokota, bokota, bokota. Tokota, la famille Tokota, Tokota, makambo ezali, makambo ya somo. Tokota bandeko nanga affaire liboma ya mama na biso Amida Chature. Bandeko nanga makambo awe ezali, liboma ezali yango eza ya solo to ezaka liboma o batu nyonso babetelaka lisolo ke mutu kinganda za liboma, mutu kinganda za liboma to eza liboma ya ndenge nini. Bandeko nanga makambo ezali kande balobaka eza na baekolo mosusu basakanaka nango te. Eza na baekolo mosusu bandeko nanga o balobaka chibao nde chibao. Eza na baekolo mosusu bandeko nanga efo kobanga kango na niveau moko pas possible. Lelo oyo tantine ya papa na biso Jibe Mpiana aye kobimisa ba makambo ebele concernant mama na biso Amida Chature. Est-ce que koloba na ye wana nde eza à la base to eza cause ya mama na biso lelo Amida Chature abela liboma to eza ndenge nini? Kande boyebi chaîne na biso eza chaîne moko ya kisongi awa toyaka penza pona kotonga batu. Moye to tonga na bakombo na biso eza te, tobetaka masolo mingi na bakombo ya batu. Donc awa ezalaka kotonga. Kotonga na biso ezalaka kotonga moko ya kobata mate, eza kotonga moko ya miso polele. Soki makambo ezali ya kolobe ezali tokoya na pete nyonso tobeteli yango lisolo. Soki pe ya kolobe ezali te, en tout cas bandeko nanga bomona biso te tokoya pete. Donc awa objectif na biso ezalaka kaka tonga ndenge olingi, mais kotonga na ndenge moko ya bien, kotonga moko ya vérité. Eza te keno kotonga moko ya koya kokosela batu makambo parce que tomonaka batu ebele soki balingi batonga wana bakomi kokosela yo makambo na oyo lobaki te na oyo lobaki. Bato ebele bakoma na bango bongo. Sikoyo kotonga na biso ezalaka ya bongo te. Biso totonga bongo te, biso kotonga ya biso ezalaka ke tooloba na biso veri tooloba na biso vérité. Ka ndenge makambo ezalaka ndenge tokobetela ngo lisolo bandeko na ngai. Ezo sala pasi ya makasi komona bandeko nanga mwasi penza ya mokonzi ya mboka na biso. Mwasi penza ya mutu munene ya mboka na biso. Parce que tant tota la mama na biso Amida Chature to mona déjà papa na biso Vital Kamerhe. Mokonzi ya mboka, président surtout ya Assemblée nationale. Parce que tant to mona ka ba député, déjà to mona ka président na biso. Papa na biso Vital Kamerhe la famille. Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozwi 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Opesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Moi sensibilisation na nous avant to kota na mozindo, avant to lobela nyonso o tokoki koloba, avant to beta masolo bandeko nanga na ndenge moko ya malamu. Ba mapango akoteka yango wana oza na posa lupango, somba lupango eza na $750 ya pamba. Tango kosomba bongo okomi na yo kotongisaka malembe. Eza te keno ndenge ezalaka o bakoyiba boye te. Osombi penza bapesi yo mikanda na yo okomi kotongisa soki oloba yo moko keno ane oyo comme na sombi mwa mbongo esili moyen na tongisa eza te okoki kotongisa na yo ata année prochaine okomi kobandaka malembe. Bandeko nanga totalaka lobi na biso ebele ya bato totalaka ka lelo me tobosanaka pe lobi. Ezalaka toujours malamu oza lelo tala pe lobi parce que on ne sait jamais, la vie a beaucoup et encore beaucoup de surprises. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure
à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi Songi officielle. Bienvenue na balandinyo so yakala. Bienvenue na ba onyonso ya sika. Kande tolobaka toujours et encore. Boye imalamu na chaîne na biso. Chaîne na biso Kisongi Songi bandeko nanga eza place oyo toyaka kotonga batu, eza chaîne oyo toyaka kobeta masolo surtout mingi na bakombo ya batu. Soki yo po sepelaka na Kisongi Songi, soki yo po olingaka koyoka nini ezoleka bandeko nanga, zala toujours connecté branché na chaîne na biso ya Kisongi Songi officielle. Awa kotonga nde kotonga. Pona balandi ya sika, en tout cas soki eza mbala liboso koti na chaîne na biso, to senga na yo o s'abonner massivement. Tango ozo s'abonaka bongo kobosa na pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka keno chaque fois que Kisongi Songi officiel a obandotia ba vidéo ya sika, boko zala directement et encore informé na ndenge moko ya malamu. Tielaka biso ba j'aime, salelaka biso ba commentaire, salelaka pe biso ba partage. Biso to sepelaka na ba partage na bino la famille. So to saleli biso partage, tokoyoka bunyuku, tokoyoka bien penza makasi yango pe esalaka ke musala na biso eyokende nango pe liboso. Talaka chaîne oyo eza chaîne ya sika, toza na besoin penza ya batu bakota, bayoka. Je m'excuse, nini le kaka surtout na Kisongi Songi officiel. La famille lelo oyo toye na makambo kaka ya mama na biso Amida Shatir. Bandeko nanga en tout cas lelo na boy nanga kotonga tonga ebele mais Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bosani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi ekima Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Moi sensibilisation ya suka la famille na ndenge moko malamu na ndenge moko kitoko bandeko nanga Gavker ayeli biso ba solution ya kilikili Gavker ayeli biso ba solution ya kafuka ndenge boyebi na Gavker bikalibela na Gavker okosimba na yo mwana na Gavker place ba solution ya kitoko pe ya malamu ezali na ndenge moko ya bien. Bandeko nanga lelo oyo na memeli bino tantine kande tobengaka tata mwasi ya papa na biso Jibe Mpiana. Lelo oyo aye kobimisa mwa ba makambo ebele. Abimisi ba makambo ebele concernant mama na biso Amida Shatir. Ba audio eza nango awa na otiela bino na Kisongi Songi officiel bandeko nanga tokolanda ngo biso nyonso na bukebi toyo kango ndenge tata mwasi ya papa Jibe Mpiana ndenge azoloba azobimisa nyonso na poasa bandeko nanga yango na lobaki na ebandeli ba ekolo mosusu to banga ngango ba ekolo mosusu babanga kango bandeko nanga soki yo koboya kobanga yo moko kaka to mibatela parce que bilo mosusu omona kino na sina kabwana na bango na sina na kati relation nyonso mais nzoka bango na motema na bango bazaka kake wana aza mwasi na biso
bato bosusu bazalaka bongo bakomi mpe kosalela yo salela bandeko nanga esalaka ka pasi pe mawa. En tout cas bandeko nanga nazotiela bino nano message ya tata mwasi ya papa na biso Jimé Piana tolanda yango biso nyonso na bukebi et après tokozonga pona koya kosala analyse kanenge tomesana kosala ba analyse bandeko nanga tozonga tosala nano analyse sur makambo tobeta nano masolo na ndenge moko ya malamu toyoka la famille et on se retrouve juste après. Lelo Amida kune baby lisusu na mokonzi na biso Vital Kamerhe alobi kazonga lisusu na ndako bino famille ya JB boko accepter yango na auto moni na bi akofuta amande pona baluba akofuta po ba chibau ba biloko wana nyonso po akeko nkaba nzoto nepa mututu ezali chibau munene chibau ezara nini chibau okamati nzoto no kabila mbali mututu ezamabe fo okokonta comme boyebaka Amida azalaki na santo aza nango lelo to azalaka bongo te pardon azalaka bongo te soki aza mutu ya solo na makanisi oyo ya bunzambe akoya kozala biloko ya ndenge wana te akosala te mpo na jibe sibi agarde bango ake kozwa eti kuna oyo baloba ake oloko te kuna. Tangu Amida question asuka tangu Amida lungwaki na ndako ya JB akomaki epa Didi Kinwani akei kuna asali lisusu foyer na ye abotaki soki mwana kufa ou bien mwana za envie bino famille elobelaki bino eloko te lelo lisusu akomi na mokonzi na biso Vital okozala lelo oyo olingi oyo lobi olingi oyo lobi olingi oyo esukaka mais eloko Amida ndongo sali o décevoir biso mama na yo bakoko na yo na bano yo okotia bango wapi okele kono boti susu ezalaka ta tangu Amida abandaki koya na dibambo makuna tant que yoza tata mwasi ya JB obandaki komona JB ndenge azo évoluer na musique obandaki komona Amida ndenge nini mwasi malamu to mwasi moko ya mutu likolo yango bondimaki na libala tondimaki na libala po mwasi nye azaki malamu mais toyoko kamwa mbongo to nini mbongo te eza malamu te mwasi azalaka bongo te. Est-ce que kobetela biso lisolo ya koyeba Amida oyebelaki wapi oyebelaki epa ya nani nyonso wana nayebaki epa na JB omoni Mercedes balabala ya Mercedes yango ndako la Amida izaki boye bosikoyo biso pe tosali anniversaire ya 12e anniversaire toke na la voix du Congo basali biso basuki tozongi na dimaboma bon sikoyo naye koyoka lobi esalinga passe abali so kamera asalaki boye asali mabe penza mwana ngo asali mabe salaka te fo ata amour yango ezalaki okokoaki kosala biloko ya ndenge wana mpo na jibeleki na yo te mpo yo okokotala nano niveau nini oyo sokomi oza mokolo bongo sikoyo okamatala mwasi aleki ezalaka te betela biso na lisolo ya JB kombo na ye nani mama na ye akufa to aza mama na ye aza na vie mama na ye aza Agnès Lusambo bon sikoyo tozalaki wana biso tozalaki na première porte na 354 bajibe enane major Osango bazaki na deuxième et puis ya troisième tata na jibe azaki kosala na office de la route azaki na mwasi ya mundele bon aye kobala deuxième bureau mama na jibe bon sikoyo tozaki komona tata wana azaki boboto na biso nyonso na balabala wana nga tata mwasi na lobi mais mwasi wana Amida ye pe na balabala na biso toyambaki ye malamu na balabala na biso totandi liputa ti na esika tosaki fete ya 12e anniversaire mais lelo asala asundula biso bo ezalaka te mama ntango olingaki jibe oyebaki bato ya mbongo te mais eza malamu te
ata bongo eza lobi na lobi akotika pe mobali wana aza mwana biso nyonso tu me asala biloko ya ndenge wana te balabala wana nga tata mwasi na lobi me mwasi wana Amida ye pe na balabala na biso toyambaki ye malamu na balabala na biso totandi liputa te na esika tosaki fete ya 12e anniversaire me lelo asala asundola biso boye ezalaka te mama. Est-ce que eza te mpo alandi na ye pla Voilà. Nabandi ebele ya batu toti kolanda toti koyoka bandeko nanga makam nyonso polele makam nyonso na poasa ndenge tata mwasi ya papa na biso Jibe Mpiana azoloba pona ye aolobela makambo atibau bon nabandi tango papa na biso Jibe Mpiana na mama Amida Shatir bakabwana nabandi makambo dot bazongisa ye bazongisela ye nyonso tina tango mama na biso Amida Shatir akendaki kobala na Plito na papa na biso Vital Kamere na bandi nyonso epai ya papa na biso Jibe Mpiana esila koyoka pe mama na biso oyo ndenga azoloba ngana kuti kobenga ye koko parce que aza mama moko ya kokola eza que bango peut-être na côté na bango ti lelo balingaka toujours Amida Shatir bokoki kolinga mutu mais ce qui compte ngana lobaka toujours ezalaka paix du cœur soki mutu azana kimia place azali bisika azali ezalaka toujours malamu on vit qu'une seule fois lelo tolobi mutu akoki ko Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus ah oui tolobaki te tolobi bien y compris les documents opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu